Bandeko na ngai na ye lisusu na plateau ya Alta TV na émission na biso ya lokole ya Bwania. Toko banda na mbote mingi bisika bozali, place nyonso bozwami na mokili mobimba, na planète oyo ya mabele. Soki okozwa ngolu, libaku ya kokutana na video oyo, émission oyo, landa yango, topesi yo mbote na kombo na Yesu. Lelo toyaki, tolobaki ete lokole ezali ya batu ya Bwania. Lokole ebetaka tangu makambo ezali koleka na kati na mboka po batu nyonso balamusa mayele, bayeba tokosala ndenge nini, bayeba tokotambola na likolo nini. Lokole ezalaka na tina ebetaka. Yango wana ndeko na ngai, na ngolu oyo tozwa koute pai na Nzambe ye moko oyo azali Bwania. Lelo tokolobela muke na tina na oyo etali molakisi, mentor, tope entraîneur. Kasi avant tokota na oyo etali molakisi, entraîneur, tope mentor, tolingi to yebisa yo kolala te. Yo mutu oyo oyebi lelo zobika na planète Terre esengeli yo lamuka. Pona mupepe nyonso oyo eza koleka, na ya solo, na ya lokuta, tolala te, tolamusa mayele na biso. Kolamusa mayele na sanso yeba oyo ezali koya ekokuta yo na position nini. Oyeba position oyo ekokutela yo. Oyeba kozwa disposition avant mutu aya ko-impose yo likambo. Yo moko zala deja na disposition si yo mizuela ki. Na nyonso wana esengeli na biso tozala na présence ya Nzambe bandeko na ngai. Koumela na présence ya Nzambe ndeto koyeba kozala na ba position oyo de façon que mupepe tango ezali koya biso tokozwa direction nini po mupepe koka kobuka biso te, po mupepe koka komema biso te. Tolandaka information bandeko tika po mutu mususu akoya komemela yo information motema epasuki okoti kobanga mingi bakokende liboso avant makambo ekoma. Malamu na biso onamuki ata na tongo tiata information yoka balobi nini. Mupepango ezoya na kote nini, ezoya na gauche ezokende na droite, tope uti na droite ezokende na gauche, tope uti liboso ezozonga sima. Po yo yeba nzela nini yo kolekela po mupepe kuta yote. Mais soki yo ozali informé te, ozali oyebi te, ozoyo kaka kepa abatu, okozwa presha. Yango wana bandeko nanga, periode tozali kobika, ezali periode ya likambo moko ya liboso, kokangama na Nzambe. Yenda koyeba, kodirige biso, direction nini biso tokozwa, na tina na mipepo ezali koningisa mboka. Maladi ya ndenge na ndenge, ba information ya ndenge na ndenge, ba trouble ya ndenge na ndenge ndeko nangai. Yami bale, landaka information. Tanga ta journal, yeba ezokende ndenge nini, eko banda wapi, eko banda na banani, eko simba banani. Soki oza informé yo moko, oko yeba komizwe la position. Encore toza baboti, mulongo mobimbeza na sima na biso. Soki biso toza informé te, bango pe babebi sami. Wane zalaki parenthèse pona koyebisa yo, lokole ya Bwania alinga katangu nyonso a rappele biso makambo toz yebi deja metangu mususu tozwa kango na mwa bolembu. Yango wana biso tozali wana kotombola mungongo pona komema yo kolamuka. Lamuka yoka information, yebe ezobanda wapi, yebe kosuka wapi, yebe kosimba banani, yeba banani bakozala épargner tope bakosimbama. Soki oyebi okozala positionné. Pona wana Nzambe asalisa biso nyonso
to yeba ko umea na présence na ye po to yeba secret nini e bomba mina kacha mokili oyo po ya yebi nyonso yango wana ndeko na ngai na lingina yebisa yo lisolo na biso na pokwa na lelo lokole amemeli biso ezali mentor ezali molakisi mentor azali molakisi mentor azali entraîneur to bengaka ya solo musala ya entraîneur ezali ko entraîner mutu ko guider mutu ko lakisa enzela pona développement ya malamu ya mutu wana azali neti élève na ye azali neti oyo asalaka na ye na yoka mingi lelo mokile balola ovie na ngai soki yo tembe ngai te mentor azali mutu o azali ko train d'abord mentor aza ye moko mutu azali bati na expérience ya malamu aza na comportement ya malamu aza na avantage ya malamu na sima nango akoki ko entraîner ba misusu po bango pelobi bazala développer na bizaleli ya malamu na expérience ya malamu ya solo bandeko nanga Biblia oyo ebomba eloko ata moko te ekokiselaka biso nyonso soki totangi na kati na Biblia tomonaki mutu nyonso oyo asalaki pa atambolaki malamu awutaki na makolo ya mutu moko songolo pakala kasi lelo mentorship ekufi kimolakisi eza te entraîneur aza te biso nyonso na biso na bana biso nyonso toza niveau moko kutu bana baleki biso bango balobi baleki biso na koyeba pona nini po bango bazali bana ya système ya Android eza pasi bandeko na ngai mentor azali oyo azali exemple na yo oyo yo kobeta lisolo lobi ngalelo soki na koma boye ngalelo soki na yeba eloko boye ngalelo soki na restisa libala nanga ngalelo soki na yeba musala oyo pona vandaki na makolo ya mutu kingandi mentor na yo nani bana na biso situ bana na biso ya basi ba mentor na bino banani esika biso tozo lamba bozali te esika tozo tanda mbetu bozali te esika tozo bongisa ndaku bozali te esika tozuka mwa salaire ya muke na vandi nazo sala papier ndenge na kokabola o na sala bozali te bino bozali na kati ya Android nde mentor na bino Android nde azotangisa bino lelo makambu nyonso toboyi te Android azape na makambu ya mabe azape na makambu ya malamu kasi tangu biso tokolaka Android azalaka te toyekoli makambu ya malamu wapi sina makolo ba mama na biso toyekoli makambu ya kitoko wapi sina makolo ba papa na biso melelo oyo bana na biso bomipesi na Android tangu atamu kete oye ba mama zo sala eloko ndenge nini bolingaka boye okuti tosi tosali osepeli ozio che na sani otuna tate mama eza kitoko osala ki ndenge nini ba mentor na bino ya lobi boko bete la bana na bino masolo ete mentor nanga zalaki mama nanga mentor nanga zalaki papa nanga mentor nanga zalaki mama kingandi boko yebisa bana na bino nini parce que c'est que oyo bozo sala lelo na kati ya ba media toboyi te media eza bien pe media eza mabe makambo ebele ebebi na kati na bino bana na biso na tina ya koyeba yango na kati ya media na bino mingi bobungisi etiki ya famille bobungisi etiki ya libota bokangami na etiki ya système ya Android eza pasi mingi mentor na yo nani otangi nini pa ya mentor lobi okoyebisa banda na yo pe génération na yo nini biso tozalaki mama zo lamba yo za wano zo baluka biso kutu na génération na biso to bandaki ko lamba mayoto ba o baza baninga na ngai ba yebi
okozwa tomati na ndako, ozwi mwa musuni na ndako, ozwi mwa ndunda na ndako, tokokende kolamba libanda na balabala, totie mwa ba makala, tosali moto na biso mayoto. To bandaki ko sakana sima tokomi kolamba ya mwa propre tokomi kolia. Nyonso wana ezalaki tango moni mama zo sala, yopo memi yango libanda ke ko sala ngo na liyoto bole. E yango wana lelo epesa biso makasi. Awa nazali koloba bana na ngai, lelo na simbi mingi bana na ngai ya basi, bino moko boza reconnaissant bozo yeba. Biso ndenge nini tonyokwa makabanda to ya awa. Olamuka na tongo, osala ndako, okende musala, ozonga boye, osala bo, toza kaka na mouvement active l'air nyonso. Siko tangu bino, boza inactive na nyonso, me boza active na media, mukolo nini boko yekola. Eloko nini boko yekoli sabana na bino lobby? Android? Boko tangi sabango Android? Bana nangai, nzamba sunga bino bilenge. Pasi ya mitema na biso ezali ete, bozonga na makolo na biso, boyekola, po ete lobby, bana na bino bakoza na posa ba yoka kohute pai na bino. Soki bino boyoki ya biso te, bokozana oya koyebisa bana na bino te. Ya solo, media eza malamu. Etangisi bino makambo ebele ya development o biso toyeba kite. Me media ekangi bino na lolenge oyo ke bokoki koyekola te makambo ya tina, oyo ya vie, oyo etongaka ndaku, oyo kotonga libala na yo, oyo kokolisa bana na yo malamu, bozwi wana te, parce que bomipesi mingi na Android na bino. Nga kutu na seka nanu na yebaka na ngai te ke siri na bino wana azalaka nde mutu te. Mikolo nyonso na yo kaka bandeko na bino, siri salaboy, siri lobabu na lobi bandeko, bolembisi pe mutu ango atakuto. Mikolo nyonso olingo tuna mbula, siri, olingo tala likambo, siri, alembaka te aza mutu te. Basekinga itina suka balobi mama. Siri aza mutu te. Kasi nga na lobi alobaka. Ba misusu balobi asombi atie na ndako polo baka na siri. Ya solo bandeko na ngai. O bandiko solo na system. Kasi wane échanger komi ndenge nini. Bana na ngai. Nzambe ya lola. Apesa bino mayele. Azongisa makanisi na bino. To pekisi bino Android te. To pekisi bino ba media te. Me to bendi bino bozonga place biso to sala kakolamba kobongisa. Kotanda mbetu. Mingi lelo bokoti mabala. Bozana ba problem. Kolamba malamu oyebite. Kotanda mbetu malamu benda dramo bali alala pongi ya kitoko oyebite. Kasi akokende wapi si akeli bande sika babenda kadra penza tui atanzela moko ezomona na te yo yekola kite okosa ndenge nini. Nzamba sunga bino bozonga na makolo na biso, toza ba mentor na bino, toza ba entraîneur na bino, tozali ba lakisi na bino. Soki biso toleki bino pe bokozwa rele, bokolakisa bana na bino. Bana na bino bakotikala nango pona bana na bango. Bana na bango bakotika tiba generation. Mais soki bozangi ya lelo, yebake nyonso ezoya na sima, ezali bruti. Nzambe ya Israel oya tiaki mutu na mutu azala na se ya mutu. Josué azalaki élève ya Moïse. Tangu Moïse aleki, Josué abandi ko appliquer oya yekolaki. Samuel azalaki élève ya prophète Eli. Tangu prophète Eli aleki, Samuel a remplacé. Abandi ko tambola na batu ndenga yekolaki. David azalaki papa na ye, azalaki mentor na ye, atindi ye kende na banyama salaboye. Tangu papa na ye azali nanu na bomoye, amoni bexploit mwana salaki. Yo kanisi soki David azalaka mwana te ya koyekola na makola papa, atosa kokende kobatela bampate, alingaki alonga Goliath. Bana tolingi bino mingi, bino nde mitema na biso, kasi boya na makolo na biso
en tant que ba mentor tokotikela bino ya tina po bino pe bozala ba mentor ya batu mususu pe bayekola na nzela na bino po ba génération etongama na tina ete mokili na Nzambe ezala na lokumu. Mwana na ngai ya mwasi, mwana na ngai ya mobali, papa, mama nde mentor na yo. Na yo ka mwana moko koloba, my hero is my mom. Oh, mama na yo nde hero na yo, pona nini parce que otira ba bon exemple pa ya mama na yo. Yo po koki koloba lelo mama za hero na yo, yo po koki koloba lelo papa za hero na yo. Nzamba sunga biso, nzamba batela bino bana na biso, tolingi bino mingi, me tolingi bozonga na makolo na biso, tolakisa bino, ndenge ni boko tonga mokili ya lobi. Android ezama bete, me Android ezama be. Na pesi bino merci, lokole elela kilelo pona koyebisa yo, luka mentor, luka entraîneur, luka molakisi. Po ete bomo inayo, etambola malamu. Nzamba pambola bino.